Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Salut na mandeko nyonso bozola na biso partout na monde entier. Jerry Kobetox DC7 de la presse. Moi na mobali ya mbuma na zolo bakisali tutu. Jerry Kobetox o na sala rabino toujours musala. Surtout na ba parler na bino boyebi ndenge na sala musala toujours talaka na sa moi tozo bundana bundana. Poto pesa bino basango oyo ezoleka na Congo Kinshasa et puis ezoleka na Libana na mboka bapa esika bozali. Merci ndenge boponanga, merci na réalisateur na biso Metitima et puis na montage, merci na musala zo sala et bon continuer toujours kolanda chaîne na bino Congo Check Check TV. Wana na pesi mbala moko boss si bumuto mbote esika zali talaka masolo ezo sala ma vraiment nazana esengo mingi ya komona na suna bino ndenge boyamba ngai ndenge bokotsanga na ba palais sana toke. Merci beaucoup vraiment ba vrai nanga ndenge bolinga nga merci na pesa kabino toujours longonya tokene liboso elongo na mosala oyo. Alors lelo Jerry Kobetox na plateau nanga nazana Pati Kobetox Omo et puis nazana Neftali Ndaya tolobela na nu sujet oyo bolingo oyo mikolo ni ba benga biso trop ba benga biso trop ko bisa biso kaka mwana mobali benga ngala musinga tongo tongo poto mona na ye na bango mwana mobali mwana mwasi oyo donc abenginga tongo na abetela nga lisolo oyo esali pasi yango bolingo ngo to ebite soki eza nini to ke nango wapi vraiment donc eza pasi avant to ke na lisolo na biso ndenge na mesana koloba mwa munda bokoko etoka me kotoka te na pesa no moti na Pati Kobetox. Bonjour. Bonjour Jerry Kobetox de Saint-Sete Chaka Congo mobile mbuma na zolo autrement dit www.com pimbote na balandi tout ya Congo Check Check TV na pesi bino mbote et puis toloba ngo à chaque fois que tous s'abonner pour Congo Check Check de makambu. Voilà, merci beaucoup Congo Check Check de makambu. Neftali Ndaya mwana muluba boni Kimizali to connais makasi. Voilà, liso na biso lelo na bengseli bino na plateau na ngezali bolingo oyo to ngito lobela na bolingo oyo mwana mwasa zolela bi papa Jerry kene na lisolo beta po mayele suki ngai na sengi na nzambe pe alimbisanga na sengi na nzambe pe a inspiré nga na sala nini mais bino bato bozotala biso boye bana ko pesa pe ba idée na bino boye bana ko koma ezaka ba masolo moto lokotaka te chaîne oyo eza chaîne moko munene tozwaka ba appel chaque jour ya batu na batu bazolela bazopesa ba plainte na bango pona makambo ezolekela bango ezala ba misusu kutu bazo ba peke ekomi pena bango moko pe baleka pe na ba plateau to yamba bango mais pona peut-être mesure ya sécurité ya mutu azali exposé te yango tolinga ko sala ngote mwana mwasi moko balingana na mobali na ye depuis na 6e bazo présenter examen d'état on a Brazzaville na poto bolubaka baka. Donc bazo sala basala examen nzela moko bamati université bolingo amour fou bamati université moko et komaki bango na université mwana mwasi azaki na famille pasi mais abanaki kosala effort ba syllabis moi ba frère mususu il faut asunga mobali na ye. Et d'abord, le monsieur, il était vraiment intelligent. Intelligent garçon, on a vraiment... Moni biso bana babola boye bana batambongo penate papa zaki pena mbongo ya makasi te tozaka mayeli na classe et puis tozaka na souci à classe. Donc garçon azaka na souci à classe et la fille écoute loko alingela ka yango wana o pena mobala vinanga to boko na bala biso ensemble bana baza éducation à bien ndenge zaka lelo. Pour na kobala il faut kotala ozobala mwasi nini pour maman ndi abokola abana soko bali satanel bana bakozala pe ba satanel donc et comme bango na université mwana mwasi muso azaki na université na fille moko kaka na pesa ye kombo bibish akomi wana aluli na ye mobali ya batu oyo azalaki na Irène o bamoneli pasi bauti na 6e Bibishi lokola bazaki na mbongo et puis azaki na entourage na ye ya 4 filles 5 filles
bayaka na mutuka o papa na ya sombela ye ya lobi bagu na ye ya mobali ezaka mwa mobali wana akomi ko compliquer la fille situation bakanga ye bakirene quelque part balobisela makasi natiki mwa mobali wana basale boye kokabela garçon na bambongo ekiri ya garçon na pe bazomona mwana mwasi wana azoka bambongo boye le point capital des individus c'est l'intérêt yango wana te ya pati donc moi mobali ayeko mona choix ezalaki te koto bazopesa mingi acede apesi bolingo pa ya bibiche atiki Irène oyo muta pasi Irène alela mwana mwasi azobisanga pa Géri ezala mutu asalanga pasi na ville kwa garçon na nga wana te naoka pasi naoka douleur o bato bayokaka te elingaki memanga na liwa peut-être nasala pe AVC mais ezalaki na mutu moko akonsole ngai papa na ngai na mama na nga bakonsole ngai babi eza bitumba mwana mobali wana babalani na bibiche bake kosala vie na bango bibiche loko azalaki mwana mutu ya mbongo akomplike garçon na situation tala ndenge nzambe asala makambo na ye bibiche ake kobima na mwana mobali mobo mobali anakangi ye na mwana mwasi wana bibiche akangi mobali na mwasi mosusu mobali wana loba boye bibiche ayebisi alobi mbongo ya ngai makambo ya papa na ngai yo oloba nini voilà conséquence ya mwasi aza na mbongo ebele atie mbongo ya mariage ebele to abali yo e mobali alingaka asala leti nzombo nongo bamakusho sine mo ezanga ntina boye bibiche alobi nasengi nanga divorce mwana mobali oyo namona kuta ene oyo aleki na oyo nayebisi yo garçon wana lela araisonne mukolo oyo adesevaka Irène badivorce na bango mwana mobali azongi par terre oyo kapelaki ozongi na ndako ya baboti azongi na ndako ya baboti via zéro lokola azalaki mwana mayele mwana tanga abayine kotika bademande na basociété de la place tikatikane bademande akendaki na société moko atiki demande na société na bayungoli bazalaki soki 50 personnes batikali 10 personnes mais bayebisaki ye ozonga après 15 jours azongi après 15 jours bazokotisa ye mutu asuka asinyaka papier mpo azwa ye na musala c'est Irène oyo adeseva oyo atikala kosala vie na ye mwana mwasi alelisa na vie Irène atali garçon wana araisonne mokolo alelaka makasi Irène alobi nalela na vie lokola makambo mwa mobali asalanga te nazwa ye na musala to nasala nini azongi pembeni na nga mpo tozongana to abosanaki eloko mpo asala nga lisusu mabe ye mesala kolinga basi oyo baa na mbongo nga mpe lokola nakoma na ngai mokonzi na entreprise boye azongi mpo asala nga mabe to nazwa ye ka na musala na engagé lokola baza mayele parmi 10 personnes bazalaki 50 personnes Irène mpo amonaki kombo abibe peut-être bato bakokana nango bakombo ya nzoka nde ezalaki pena ye mwana mobali kao mai na makili esili atali Irène aotala ye Irène ayesi kaka ke mokili ezaka moke Irène alobi azwa mwana mwasi mwana mobali wana musala to azongisaka pasi wana mpo bakoma mpo ye pa lela makasi na vie Pati Kobeto. Ce que je sache, ouvrier a mérité un salaire. Donc, garçon ne soit pas souffrir. Irène a dit souffrir. Ande kuna mobalite. Nga uzande comme tema bebongo. Nga uzande comme tema bétain. Donc, Irène, ce qui vraiment landanga, ce qui vraiment réellement landanga, mon garçon,
tika no souffrir azwa na musala kozwa été le quoi médecin linga basi mbongo agenda koyenga ngali boso wa ministère ba ministre basi ba koma zo neta mwasi mo ministre kenda to yenga le boso pa du peuple so plénière et bimi ba député basi pe baza azwa na ye mais yo tika no bongo po azandoki te ye on dirait yenda sala ki ndoki donc yes quoi bi matière basala ki ndoki donc ala motema mabe makasi alanda ka mon skulu quoi yo comprenez que no alanda ya boki saka opoza ki mto pasi donc yo mi tiana na place ka ya mto pasi ni on pour atika on a passé na motema c'est que zaka mto pasi ti lelo peu importe tout ce que tu as comme argent ne aux ba fortune lelo le quoi atika on a passé donc mi zaka mto pasi ti lelo tika ya ke telengana ke luka bato bana mbongo. Voilà, on a une contribution à Pati Kobetox, ça le dit vraiment, dans le sens où moi, mobile, à côté de l'andégoné, mobile, il y a Pati Kobetox, tu es méchant, vraiment, à boya bin dégoné à souffrir, non, pour à Salaki, l'ouvrier mérite son salaire, salaire n'est pas si on a continué. Ah, d'habiter Neftaline, il y a ce qu'on a par rapport à tonton Nabisoana, Totanti Nabisoana Zosenga, Azoena Moussala, Tondengeni. En tout cas, mabe nanu ebandaki na mobali tuana to boité mabe en tout cas garçon a salaki mabe mais le problème c'est quoi nous to sala na se efuta maka na se je suis sûr que na temps o a passé na moi si wana a vivre pe boale akoza na mwana ya kovanda na mwana mutambongwe a vivre boale akoza na moi si oyo papa na bango mtesalela ki onyoso. En tout cas, on a ezelo au moins pas surtout ce que Oklanda qui au vendre na par intérêt pour on a bolingo ezala été ezaki amo moko ça qui on par intérêt alanda mbongo mo boy mais le col accueilli a comité mbongo pe batonda ngo te mbongo pe silate avant diti moi si pe a décidé azwana mususu yo lisusu te tant bakabona kiona pas si lisusu ekotaki ce peut total bien kolela oyo mama Irene lelaki na oya leli yande mote ya leli kutu ya mingi lisusu à souffrir mingi pour nous tout ça là na se futa manase mais ma ni vengeance ezananga pour na bisoté normalement vengeance vraiment toti que la ngonzambe ponza mindaza déjà a monicier a talisé déjà erreur na ya talisé buzoba na o asalaki a monicier déjà que moi na moi so na zaki nzela na ote oyo tikaki ye wana ndenzela na yo ce qui ezaki ko vanda ki na kimia mais les loyo ta place bonga bozala on ezako monisa nzambe zate que eyaki dans les vides ka boye petit ba comme lelo mutu fa signer que ba engagé ezaka mutu o ya nyokola ka mtema en tout cas pendant l'accès que nyos tout ça là a na se futa mana se en tout cas ndazana déjà futi ndambu o amabe asalaki am sopa futi déjà nyos to o amabe asalaki mais moi ça l'accepter alaccès mabe na était misele mabete azana mutema ya kibomama pour moi c'est azana ki mutema kibomama alimbisa vraiment alimbisa azoena musala moi azoena musala anyokole lisusu makasi keso ka boyele musala po sotele mususu na mobile ndenga zana ozila baboyele musala po a se sentir pe bakaboli pasi. Oui papa. Voilà. Maman Neftali, toi la réaliste omoni bola mo solo na ki on awa e ko lando atati na kasumbalesa ka poza bolamu mabe mo pe solo na ki on awa okoko mape na popo ka ba kokuta ebe na mabe yango vous comprenez donc moi si wana alona ki bolamu pas garçon wana bango so balé ba vie ba famille na bango zaki na on a vie mo côté soki ndenge nini atena ba vie mo ya oyo o leki na ngala patron na darling love ba ya mbongo nzumbala ngazanga donc vie mo ya neti sani utombolese no bokonso kone escalier binenge zokita sani linzanzo binenge koya na ba makelele ba kolona bango so ba utina ba famille ndenge wana quand même fille wana ndo misa 100 francs na ya pesi garçon wana bon si la bis prenons un exemple bon si la bis c'est $10 fille wana ba pesi $10 par la bon mandi mais sombela nano mobali si la bis kasalona e bolom pa garçon tika ke beaucoup on peut pas mobali mususu te et cause à la porte d'entrée tous à la réaliste tous à la réaliste tout le nini tout le nini okale yango aozalate ce que ça destin na bango ponde ça normalement tokezo attends que ndenga destin c'est calmer non ce que ça qui destin na bango ce que ça qui destin na bango nzamba nga pousser te ti na niveau akata papa géri comme tox pongi abetele histoire oyo destin na bango yoka
destin mutu achangeaka yango te mutu ayebaka place tozokende te nzambe moko ayebi nzela tokendaka ye moko ayebi mpona nini circonstance wana esalamaki toyokana nanu eza destin ya nzambe yebisaka sel bon mama ke esambela kasi nzambe apesa réponse kolobani so eloko te question moko eyelinga pardon mama Naftali question moko eyelinga ye lelo oyo yozobanga soki azongisi ye mosala bakozongana wasala esu mabe papa tolobaka nzambe asala mokili akoma te omoni efe ya bondomonana ebanda koatenue ebanda mama koatenue moto wana ti obandomona babolomo nezongi motema azoluka nani akoboma ye yango epuis mutu akoboma ye eza kaka garçon nde fa boma pasi wana fa boma moto wana eza na kati na ye nzambe ebiso eyindi makasi na comprendre yoza na besoin asongana na problème eza tata so bazongani eza nzela na ye aza mobali oyo alingaki ye mingi tia bande kozwa 100 francs bapesi ye 100 francs azwi 100 francs na nyonso akeka atiki kuna seke alingaki ye makasi soki lelo ye moko alobi ke abengi alobi naza na mposa na trouver solution mpo azomona ke na ngambu na ye bolingo ezali na ngambu na koki kosalisa kaka mwana mobali wana mpo bazalazala kaka omoni eza teke azosala yango mpo aboyi nde mosusu bato baloba moto aniokolaka yo mpenza ye wana bozongani na ye non eloko naokate maloba mpo wa nini naza na baexemple bon aza mpe mokonzi moko aza mpe autorité ya moko moyena ntanga nkombo na ye eza te tomona baréalité ndenge wana omoni lokwa déjà mobali aza deya moto ya profit tala ekimoto na motu to baninga mais celui on a ministre tout cas au monde n'a jamais eu le quoi ils a bon oui ils a loi nature ngana le ko po pesa ngani na bina baso yo ne faut ko moyo lukanga et alors bon ils a loi ya nature les ministres ba ko luka pe bandi on a ba banlier pe avec so va na place moi passe autant exemple taille moko bazali quand même atana ba poto atana ba mindele na atana ba ça bazate sala makate loi ya nature za bo babilo boko ezwaka ezaka na seri boko epesa ezaka likolo donc yo ne faut place ngana za donc moni moi si wana soka engagé garçon wana garçon na ndoki wana garçon na ozwa position mon avis o molera ozwa position pardon maman molera ozwa position a okoma okuta na siku na basi mususu o baleki moi si wana donc probabilité za a décevoir yeli susu pour ni bon na nde moi si wana pour moi ça na balenga za na mbongo on a décevoir moi si na ngoto utene na passe parce que toi on commence ça na comment on doit 100 fois mon comme ko se retrouver moi si mon okuta na a ozala partenaire ya pour moi si on a mis ça pas soit engagé comme le quoi patron pardon tika na si ça idée na ngai tika pardon si ça idée na ngai tika na si ça idée na ngai na minute moi si on a za patron soit engagé moi si on a za chef no musala mais moi si on a bien za chef azana ba partenaire ba leki moi si on a mbongo donc toi moi si on a ndo mona yesu boetia aluka bazungu sabolingo ali ba partenaire wana o ba leki moi si na moko bango sepela na garçon na okende lisusu donc azane mbwa. Voilà, merci beaucoup. Tu as sous les canisses. Tu as moni Nathan wana, Nathan landaki moi si wana. Bilo bobi université qui chasse surtout na mibali. Mais moni na no foutu pas $10 et le bi parti combien $10 en tout cas na université eza insuffisant et simbate kokate. Insuffisant. Et puis à ce moment mbala mon côté. Bien cela qui on pona bien moi ça na ngeba ndo tinda abanda. Elika ke banda kotinda et peut-être nge banda kotinda moi si akende ko bimana mibali mususu pa pesa ke mbongo wana mwana moi sazaki na famille malonga te moi mbala za na famille malonga te comment yo ozozwa mbongo ozobise pa na bino ozwa ko pesa repa na biso donc c'est que moi ça si peut-être te asala mabeta ndo sala ngona bolingo et puis bolingo ndo sala elango wana a raisonner ngata mwandambu alimbisa mutu alimbisa ya tapona ngo apese so bazongani eza kozongana eza problème te en tout cas kozonga na place wana eza na problème atamu kiete en tout cas ikanisenga suka ezali que ndeko na biso place ozali za na motema kibomwasi oyebi mutu na place bouti na ye oyebi peke nde eza wana eza yo te mutoki ko venger sur ye eza ye moko na conscience ne ponda za na conscience aza mutu ye moko na nzambe ne basilana yo likambuno place wana ezate yo pese musala tia comme une étape wana yo te ye lekse ko za mayele koleka ye oza meilleur que ye oza na mutema mabete oza kizengi te oza zoba te oza mutaba intérêt te pese musala wana place akozala ekote ye ekozongisa ye mutu. Voilà, moi, mbote na yo na batu poto zo kabala déjà. Mbote na ngai na Mama Laetitia depuis Paris na Perseverance solo la ma solo ne zala kaka na pesi mbote na Darling Love
Darling Lova, la canon mbote na yangwana, na maman Esther, Tendresse Tandula, papa Océan na bosanyote, na pesi binonyo sombote, et puis na pesi merci na ndenge oyambinga lelo, na pesi mbote na ndeko na mareto beba na na sepeli mingi, na pesi mbote na Nadia, Nadia chroniqueuse na biso na sepeli mingi komono mukola lelo, en tout cas tout le monde na sepeli vraiment. Voilà, merci beaucoup na moni au tombo qui a pas parti, il a parti au tombo qui pour la likamba bibishi na Irène. Siko yo zolo baki Irène alimbisa bibishi te pesa likanisino asuka poto soka bona. So na rejoindre Neftali, maman Irène engagée. Mais tu as une porte si man koto le karaté. Pour bon mon te do tu es pena wisie. Asala kuna. Asala na oui. Asala na oui. Très intelligent. Asala na oui. Parce que bika oui a dit tu oui. Oui pe porte pe benga oui. Tu as une porte, mais porte bien te place jeep ne bimelaka. Asala na porte si ma place ba to makolo ba côté la po oleka kuna te. So il faut engager kuna. Pour gérer comme tox ko buka na te na avouer le moko na kutana bakawa na nga botati. Mais na vandi na mwasi boy. Mwasi mwanza na mbongo comme olinganga. Obi ngana tiza pe mwasi na tulia mwasi na mbongo. Po ebeke mwasi na ngazali ma olinganga nanko. Na tiza mwasi na tulia pe mbongo. Mais on a pesé les sumu quand même. Te ali sumu te. Na sala ko nanko po ya ebeke na mwasi na olinganga ni. Amona nde tomata to kitaka. Garçon wana tonga bi abika souffra na mwasi na wana. Mwasi na sombelanga silabis plus d'une fois. Ngapi na zo mbongo wana ya soki ya bibisho ngapi na sombela ata silabis. Amota mabe ndeko na ngai soki ozana motema ya bonzambe motema ya bomoto donc sa conscience ya sengi kozwa ta idée kuto sala wana te pour sikoyo bon azu motema ozongo so rien azu motema ozongo so musala parce que mbale rende ando yana comme so rien pe mbale ne pe na vandi bo ben ka yo atindi yo oyo kandeni. Yeb parce que Irène abimane tina DG siko. Irène pena bengyo matana biro na okuti Irène pena ba bouton chemise zero fungwama ba va na DG ba memani ba la champagne allez. Déjà bien pesa ke so mo ba pesi yo mo ke so bilo mo ya 7000 francs. Yo siko. On a toujours connu comme Alice. Au moins d'esco on se fait ridiculiser. Donc nous avons monté ba ça pena Irène à c'est l'autre lettre. OK, ça la place msous. Wana penza, moi je ne tolère pas. Je ne permettrai jamais. Yo osa la place on a po kindoki na onde. Et bien nous ba ndoki zoba. Yonde ndoki sko ya zoba penza. Voilà bambote na yo. Bambote na mingi Irène Madiani, une japonaise de plus en Afrique du Sud. Na pesimbote na mon ami mon pasteur Imam Alage depuis Hollande. Na pesimbote na Yona Nugeri Kobetox. Na pesimbote na Neftali Tendai. Bien que vous compreniez. Na pesimbote na ya Gauthier business, pourquoi pas à toi Dem Sendala les leaders. Na pesimbote na la patronne na la canon na Darling Love mwana muluba. Na pesimbote na Nadia Bitambula, notre présentatrice aussi, notre chroniqueuse, pourquoi pas na batunya so balinga Congo check. Donc tout balinga Congo check bo s'abonner sur beaucoup de belé et puis j'ai na bandeli sous Irène Madiani depuis Afrique du Sud. À la can adresse Moïsa Awa. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, ça passe si Pemawa. Ngana kolobana suka boye, batu bokoma. Boye bisabiso. Mwana mwasi oyo asala nini? Asala nini? Azongisa mobali na musala elobi kobeto. Soka azongisa na musala efe ya komona na e kwa kosala ke bazongana. E bongo so azongi musala Irène pe azana mobali na ye. Ba banotinda yo lokola mongamba. Mais maman na biso Neftali alobi limbisa eka ka vengeance eza nango na tina te. Pardon, eza puissance libéraka. Wana eza ba conseil oyo ba pesi yo. Et puis na oyo bato ba kokomela biso na ba email na ba commentaire ba pesa o likanisi osala nini ozongisa ye na musala mutu alelisa anyokola yo. Biso tozala na pona ko boma moto to bwakaka essence na moto te. Tala ndenge to komi na suka. Na sepela ki mingi kozala na bino elongo na kati ya chaîne oyo Congo Check TV ya yemoko le boss Sibu Mutombo na pesi vie nga se famo konzi bambote belé Karo Matumona de Monaco na pesi mbote na Papinzila honorable Papinzila honorable et puis na pesi mbote na Dode Mavumisa na pesi mbote donc na
Clarisse Bibinda la Queen, Bella Dinganga, na pesi bino ba mbote belé. En tout cas batu nyonso bolanda kanga, na pesi bino ba mbote belé. Bon continuer toujours kolanda Congo Check Check TV na masolo ya kitoko. Na makambo tozo salela bino poto zo ba solution nde tokolonga kaka. Merci beaucoup na métier, na réalisation pe na montage. Tokutana na mikolote na émission mosusu ezali koya po tokosalela bino toujours mosala. Bye bye. On se retrouve dans l'émission Koya. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check Check TV, Yasibo Mutombo.